Na bébé ça te réputation ba koko langa papa na maman langi. Papa na maman na maboka mi na mboka ba koli ba bote mi na mboka ba koli na mboka. Na yeba ki lelo ke ba en église monde entier personne. Tana ni no tilinga na bo éviter lobi daga. Bo edenga foma, je souffle. Voilà, moi on continue à t'aider. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a mis la cima. Tout le monde a mis merci. Bonzambe, na bonzambe, Lola, et autres bien aimé dans les signes, maintenant, tu as coloba Kenzamba, Boto, quoi, et wapi. Un grand merci, Nabino, Nyostobola, Nabiso de partout. Na papa, Nabiso, pasteur, et fait amis à la bouche autour de l'éternel depuis Zurich, et na Flo Mokoya, monté ma vivance de homo depuis Londres, et na maman Gisèle, que le monté ma papa Emmanuel à Boston. Bonzambe, na bonzambe, Yesunde, Mosuki, Sileman, et triomphe jamais. Bien aimé dans les seigneurs, Nazali, Awa, précisément, na Matonga. Et ça l'ingama wa pepas to yebite ezate ke to kotima kamongote to ka ko supporter komona ndeko ya mwasi to ya mobile na pasité parce que to yebi bisika nzamba lola azwa biso le kota biso bien aimé dans les seigneurs pas ça baninge ça la biso passe to kutane na ndeko mona ba mona na ba bilili na ba image na ba télévision il paraît que azalaka koko ya mama olangi komona ondenge to mona na babilili Elisabeth Olangi o ke bozola na ba procès ba makam na ba télévision mais to moni na se ya moyi azotambola na bilama na kata chasser nazo poussa na pembeni na ye mbote yaya mbote boni ça va pas ok yaya na moni yo na mona na ba bilili na ba Facebook na ba nini ba blog na moni yo zotambola na moyi makasi na Kinshasa boye bien aimé dans les seigneurs na ba chasser na bilamba basaki ya okatana qu'est-ce qui ne va pas au juste bozwi ka solution na famille te tozi solution te parce que awanga ninga aloba ke mutaza simananga te nanyanga awanga niyo papa nanga Paul David Olangi oyo babengi na komi ya Guy Olangi mwana mama Olangi Guy Olangi po mwana papola na mamuna bakoko nanga so naza na mutu ndeni na kotambola boye soki na mutu aza sima nanga na tambola boye na bilamba boye na ba chasser bilamba salite mapapa boye ndeni na kotambola ka boye na la libanda donc bo sunganga nazo telengana eza vraiment vérité na kokosa te na mutu te derrière nanga examen makila tango esalama soki ke nazo kosa bakoka aya to sala bakokanga moko la police kokanga ndalo baka kolekisa na ba journal ndalo baki bakokanga moko donc aya to sala yango nazo souffrir nazo telengana na même pas na place okeni boyo kinanga vraiment mwana nazo la na saba moyi makasi soki 35 degrés na kina biso mo na ba chasser boyi ozola la wapi oza wapi na hôpital moni mama so sengi comme na publié déjà mama yemo na ko senga na ba mama yemo na ba hôpital moko balakisenga na 14e miri na Saint-Joseph donc côté ba garde malade ou soit na ko se ka libanda ou soit na église ya mukunya libanda ka wana nde basala ve na bandal non la vraiment na place te donc non assurance oza non donc colélateur ya bando bazola na biso wa Sko mama azolo mama oyo ke abotio yende alobi ke oza mwana ya Guy Olangi alobi vérité arrêtez parce que maman za ba photo ndenge azwa kizemi na ndenge abota kingala ndenge akanga ba photo na papa ndenge papa nanga Paul David Olangi viola kai nde azwa azemi nda azwa kazemi nanga kolelo okoleli wapi okoli na famille mama Olangi te bakena ko bomba nga na mboka moko boye kuna soko leki babikuku na kati kuna na mayenchele na koleli kuna donc na koksi 12 ans nde bakimsinga na prenoir nde kuna fiancé nanga ko monanga donc de moninga na souffrir boy na zongi bazo reconnaître ngate ba limite ba boyi donc de naza boy na suki parce que biso na si femme si fiancé akoko zo ya charge te soki na bali oteza ka bongo siko tango lobi ke ba violaka mama na bino wapi na ndako papola na mamola na kitambo mama na bino bana ko sala pa na bango azaye ko sala te mamola azaye ko bokola bana ba JCC ko laksa bana biblique ko garder bana na kata ndako donc aboko soki même bolandi émission ya mama nanga ba famille na ba kosi boyoka ninga lobi azaki ko vana ndako mamola
donc akola kuna ko gi aye a sente te a violé ye tant a violé nda deuxième nanga c'est ça. Voilà les propos tenus dans cette émission nanga qui sont propres te biso to ndima ngote to monika état ya ndeko te mate to monaka le ki déjà na ba chaîne mosusu ne e pousser biso na motema marathon mais un peu ko yoka e lisusu mais ba propos azo tenir biso to ndima ngote zo tala e ka ye moko siko bango bazo linga yote pourquoi bango baboyi pe kosala te examen ya makila ou comment pour kondima ou kozwa confirmation makambo ozo beza ya solo to ya lukuta. Bon bango na minito ndeka na expliquer yo eza spirituel pour bango ba comme ça bango déjà bizé moi ba se présenter ça non que ba propos wana ya bizé yo ba na émission mais loba kaka problème na yo maman problème nangi zani ndengo expliquer donc na comme déjà na suka bango bazo ndimate pour tout ça l'examen bazo yate bazo se présenter te bande collègue mutabenge kaka tante Sophie Kimbimbi abenge lingala facile lobi mais biso to travailler na bino fallait pas boler qui ça fallait bo benga biso solamia azale ki papa ya 4e papa le Paul David Olang Guy Olang aza tanta mo sinanga biologique moi na papa na maman Olang ya 4e donc nde mwana bakoko nanga nde mtabenga kinda lobi mais mwana fallait bo benga biso lingala facile to travailler ke na bino toza ba voisine pourquoi te bo benga to solamia ninga na répondre lingala facile mais yende mtabenga na kanga ye mtatindelanga ba moto mais nde ni tout ça benga to solamia donc ba se présenter te bango tout yango na ina loba soki pourquoi pas tena ko c'est la Moïse Mbiye pourquoi pas pasteur basé belé pourquoi pas tena ki ko c'est la mal kalambai pourquoi pas tena ko c'est la nani oh ba passer baza vrai belé nakin pourquoi tena ya ka papa David Olang olobi ke maman wa botuyo ke bakangi e pa nani ti lelo bakangi aza kuna na nini o na papa na nga Paul David Olang asambela kuna mama na nga za pasteur mama pasteur asambela oni ko tamula na ba moy bozo zang esika ya kolala ba bilamba salite ya kokata na yo mwana mwasi ya oko na mais na 17e miri kuna na église fondation mama Olang place les amunene oko ko zo place mote ba pesu oke en attendant ke balande makamsu olala kuna baboyi. Ok, na 17e mérité. Na 17e mérité ya mamulanga ya mbenga bien mama kulutu. Bango kutu bazo mona e mabe babi poanya ya mbenga. Bango nde babenganga mutabe. Yoza na 17e babengani. Mutabengani nga nani oyo. Babenga ina mutalandi papa na ngai, tata mwasi na ngai, Virginie Olangi, na Sophie 4e wa benga kiwana. Sophie Kimbimbi Olangi. Donc bango mi balende batu babengani nga. Bango lukaki ba Enis ba axe bango ba sambela ba yembela nzamba ba pasteur. Tante Arsazate azana poto po na expliquer bino so molandi émission ndenge ba Emilia ki ndenge ba réclama ke bitumbezaki OK c'est ça. Merci beaucoup et toucher biso bando bozo la na biso de partout biso tozo ni mama ndeko azolo bate tozo boya en pétéme na ba o ba ozana bolingo hein ya kosalisa ndeko boko lukila ya ta place ya kovanda to ya kolala est-ce que depuis ton olier depuis ton on a l'été dans na osungangai no baso na keka na ngala facile peut-être restaurer za la kuna na ma grâce nzambe vraiment pambola e ba ko kabelanga na maana ni o na ba DG ba papa bisa kuna ngala facile ba papa les noirs ba tumba to sala ke émission mona ba lukelanga loko na le na pambol pe mama nanga wa pese $100 wana basomelanga ba bilamba o baka pona za ki suki salité penza bakanganga na ba dépense tout au sala ki mbongo to esili donc par rapport à biscagnon to tamoli justice to dans état de droit et le bien le côté bon ti siko justice no ebenga te ma grâce à lingala facile amema kinga na nini oyo na nini oyo pas procureur procureur toke kuna procureur abe balukilanga ba avocat nde balukilenga ba avocat na mnicho avocat ya mama Olive ndeye mtaosala ba quête po DGM ekomela ki ba avocat ba sambisa kinga na ba mama ba assistant social ba kenaya ko bwaka ngano felina tu ba abenga ki nazaki kuna jeudi ba osala ba quête makambutu po ba tena zaki kuna mercredi ba osala ba quête po ba landira makambutu nde yangwana. Merci beaucoup Yaya, je crois même que message est écrit mais tozo vanda to me un peu ressorti comme en tête reposée quoi toi parce que les années bandiro a toujours connecté bolani église corps de Christ ba président de l'église des réveils ba konjamboka botel de la biso de comme comment olobinani
Elisabeth Olangi Baraka nazo souffrir papa nanga boyiko l'état botala vraiment je souffre naza mwana mwasi bwana mwana ajo naza na 17 ans naza mineur na yebi pe mibali te na kokite ko sala kindumba naza na poso sala kindumba te na bebisa te réputation bakoko nanga papa na mamolangi papa na mamona maboka mi na mboka bakoli babota mi na mboka bakoli na mboka na yebaki lelo ke ba en église monde entier personne tena ni non telinga na bo éviter lobi nanga bo edenga foma je souffle. Voilà, moi on continue à t'aider. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a dit que tu vas merci. Bon.